Lingala News ni magazini ili inatukabraka mainformasyon ya kweli ili tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazini atuafila information mingi deja la mahamalila tukilonda matukofi. Lingala News ina magazini yetu tulanda RDC. Lingala News Lingala News magazine et pesa information ya solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazamwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Mokonzi Mboka, conférence de presse oyo, makanisi oyo, to développer na conférence de presse oyo, et outil na vision ya Mokonzi Mboka a lobby na gouvernement. Na budget 2023, bozala na budget pro investissement na pro social. Yiko lobake, botia makanisi ebele na likambo etali ya investissement. Botia makanisi ebele na likambo etali social. Ezala na mwa mosolo mwa ebele. Pour population à se retrouver. Pas si la population est qui t'a mwa mouke. Yango biso action Fati 2023. Lokola bato yo bazo soutenir vision en chef de l'État. Totali tokoti labo. Tolobi toko sala nini toko kiko bakisa makanisi nini na contexte ya matérialisation ya ko rendre yango possible. Totali tolobi ezali na ba défi misatu. Ba défi misatu au gouvernement ya sika. Esengeli alonga ba défi wana pour que mokano oya Mokonzi Mboka eko kisama. Défi à liboso to benyango na français défi informationnel. Eni kolobake Mokonzi Mboka tamboli mikili bipai na bipai po aluka ba investisseur. Mais raison moko parmi ba raison misusu ezo sala ke ba investisseur bazoyate ezali kambo ya information sur ba projet oyo anapi azako proposer. C'est-à-dire que il faut que un gouvernement etia mon solo na ba étude oyo investisseurs étrangers akoluka kozwa waneza ya liboso yami balé ezali défi à secteur privé et secteur bancaire. Un secteur bancaire na biso bazana mbongo mukie ba défi à Congo eza ebele yami balé baza kondima o ba bengi ba instrument bancaire ezali ba système internationaux oyo ezo permettre que mbongo e circuler à travers le monde mikolo mbongo cash circulera penzate ezali ba document bancaire o e circulaka mais soki ba document wana eye na Congo mingi ba banque na biso za kondima yango te eza ko freiner circulation ya mbongo et sengeli défi wana gouvernement asika e ba kolonga yango e ko senga pe réforme ya banque centrale. Banque centrale ezana mwa pe ba kokoso ezana mwa retard muke par rapport à l'état actuel ya makambo. Dernier défi ezali bengi défi à investisseurs locaux. Bato ebele bazana ba mbongo na bandaku. Bazo compter plus de 10 milliards de dollars o ezali na banque te. Kasi mutu aza satisfait te na eloko nini mbongo na ye ko sala na banque et ko senga Mokonzi Mboka atala à travers nouveau gouvernement ba mécanisme pour na ko attirer ba mbongo wana. Mususu pe ezali na plus de 10 milliards ezo uta na diaspora. Mais mécanisme nini bakotia ba pays ndenge na ndenge lokola Amérique latine ba baza qui peut développement na bango na mbongo ezo uta na diaspora yango wana to proposer ba société lokola société de placement du Congo o ezali ba société ko ki permettre ko fructifier ba mbongo mutu ayeba neti retraité auti ko 50 000 dollars auti ko 100 000 dollars ce cas déjà na lopango na ye azana besoin ya kozana ba option à investissement. Babina sali pour Lingala News tanga masolo.